bonjour chers amis téléspectateurs. Amoureux de cette émission, l'émission Hop Réflexion, nous sommes encore une fois de plus très heureux déjà de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour le compte de cette émission. Hop Réflexion, Jules Ngandola, Mwana Mongala ya Solo Solo. Nous sommes là pour répondre à notre rendez-vous de tous les samedis, chers amis. Vous le savez déjà très bien que moi et la grande équipe de Hop TV, nous sommes habitués à nous retrouver donc dans cette émission Hop Réflexion pour que nous puissions tous ensemble réfléchir sur les différents sujets qui touchent à la bonne marche de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous saluons, nos amis de Brazzaville, nous vous saluons de partout au Canada, donc aux États-Unis, partout où vous suivez cette émission Hop Réflexion. Nous vous saluons parce que nous savons déjà que vous allez certainement aimer ces numéros de l'émission Hop Réflexion. Alors, laissez-moi déjà vous dire que pour ces numéros de l'émission Hop Réflexion, nous allons avoir comme invité l'honorable Mouchipanda. L'honorable Mouchipanda, on va essayer de décortiquer beaucoup de choses avec lui. Et puis, nous vous signalons déjà que nous passons cette émission en bilingue, chers amis. Cela veut dire que nous allons parler lingala ou les français. En tout cas, on va essayer de parler toutes les deux langues pour que nous puissions toucher toutes les couches donc, de la population. Ezala o balanda biso na Kinshasa, ezala o balanda biso na Poto, ezala o balanda biso na Mikili na ebiti soki wapi. Donc nous allons essayer de parler toutes les deux langues à la fois. Alors pour ce faire, chers amis, je pense que le thème de ce matin est déjà bien calé du côté de la régie, là où se trouve notre ami Patou Moudiassa. On l'appelle communément, affectueusement alors donc Tata Mapassa, donc double brassard, merci à Patou Moudiassa, merci donc à David Ngui, merci à Edi Moussoussou, merci à Konde Jambadou, donc merci donc à toute cette grande équipe qui m'accompagne ce matin. Nous sommes vraiment avec vous, chers amis. Alors apprêtez déjà, apprêtez vos unités, apprêtez vos crédits, parce que très bientôt là, nous allons décoller, comme vous le savez, quand Jules Ngandola, Mwana Mongala Solo Solo pointe devant vos petits écrans. C'est l'ambiance totale, donc je vous assure que nous allons décoller. On va décoller très bientôt là. Alors, serrez déjà vos ceintures, apprêtez-vous, parce que ma solo ya bien ligné banda. Naïbi déjà qui na côté à Brazzaville, les a déjà à Rwanda, parce que naïbi déjà que Jules Ngandola est déjà là. Naïbi qui na côté à Angola, na côté à Afrique du Sud, na côté à France, na Belgique, partout na Hollande, là où je vois les barons de Madrid. Donc on l'appelle comme ça, donc les barons de Madrid. José Ngandola nous suit. Je vois Yuyu Ngandola, Arafat. Je vois toute la grande famille de ces côtés-là. Donc nous sommes de cœur avec vous, à Boupia. Il y a Bisso de tous les temps, de tous les jours. Donc, mère Abou Pia, nous sommes de cœur avec vous. Alors, le autre bête à Masolo ya bien. Masolo ya politique. Poboye banano. Makambozo tambola ndenge nini. Makambozo tambola ndenge nini. L'ingénieur Papi Moukalai. Makambozo tambola ndenge nini. Bana Kinshasa. Masolo ya Genève. Les gars qui wana déjà. Masolo pe. Ils ont continué à évoluer parce que tu continues dans la phase. Autre benga phase, il y a campagne électorale. Campagne électorale et bandaki déjà bandeko seni. Basiflaki déjà match bandi. Okoi batiki yo. Nzokombangu mutumbangu. Okoi batiki yo. Ya kosambeza susute. Mutale la na kombo ya muninga te po ese bandaki déjà. Et puis na lobaki déjà. Candidat o ya moni penda ke alingi Jules Ngandola tshela ye mbanga ya danger. Bato ba ye ba numéro na ye. O nga candidat na Funa, ngai candidat na Moamba, nga candidat na Lukunga, nga candidat na Changu. Mais émission yango yo oye na photo na ona numéro na yo na chelio awa. Na chel photo na yo ya campagne wana na chelio siko awa, evandi siko awa. Pourtant on a zoloba ezalaka awa, numéro na yo mutu fu bato ba voter. Bon modèle na ko chela mbanga ngai. Modèle na kosela yo makelele. Donc candidat amoni penaka lingi ngai na tia mayele na ngana masolo na ye. Na tia mayele na ngana na campagne électorale na ye. O meilleur to solati.
ya to solo pena to solo li pena bien to solo li pena bien na chesuko photo no a pembe nanga bakomi pena numéro tel district tel bongo mbanga na kochela yo na habité vraiment wa na habité. Alors na ose la pena donc d'ici l'un de ces 4 matins pour to banda ki masolo na bato misusu maintenant nous to conclure te mais oyo a se pointer muto liboso yende muna kochela ye pena photo na ye na numéro na ye pour bato ba pena ke yende mutu to ndimi to voter ye. Alors chers amis, avant que notre invité arrive, donc honorable Muchipanda autre solalo masolo kitoko makasi mingi, opposition congolaise na niveau bazawana déjà tomi tundi ba question ndenge bazo kende élection wana en ordre dispersé bandeko na ngama bolimbis na libite ke boba na kobenga erreur na lobite ke boba na kobenga erreur parce que na moyo de téléphone ba inde ya ko sonner boba na kobenga erreur te bozela au moment voulu boyebi ne to salara tant au comme na moment wana on va certainement vous laisser le temps de réagir par rapport à ces sujets. Donc, vous allez calme, mais à la Rokita. Aujourd'hui, Jules Ngandola est là pour que tous ensemble, nous puissions réfléchir sur ces thèmes en ordre dispersé. Quelle chance pour l'opposition congolaise? Je dis très bien, en ordre dispersé. Quelle chance pour l'opposition congolaise? Ndenge bakewana. Lelo tout le monde déjà Vital Kamerhe atikeli Félix Tshisekedi déjà place à Kumbelelaye. Vital Kamerhe atikeli Félix que Félix yo kumbelanga oza candidat nga. Donc candidat ya Félix, candidat ya Vital Kamerhe kombo na ye Félix Tshisekedi bande konanga tala bino mona olo badana na bapel. Nazolo babino bozo benga déjà sikoyo monsieur bandiga sikoyo. Ata bino moko. Et bandiga sikoyo. En ordre dispersé, quelle chance pour l'opposition congolaise. Et ça le roi net bobongi seli déjà Emmanuel Shadari déjà mbeto. Donc bobongi seli déjà Emmanuel Shadari. Donc bocheli déjà tapis rouge déjà donc on a parlé de la nation. Bocheli déjà tapis rouge déjà donc on a parlé de la nation déjà na oré. Donc akende déjà akene olala déjà ponga ba bébé po ako gagner déjà donc sans autre forme de procès. Pour opposition, balingi na bango yo kanati. Quelle chance pour l'opposition. Est-ce que ndenge bazo kende wana oya kena nzela na ye. Oyo akena nzela na ye. Oyo akenza nzela na ye. Oyo akebo. Est-ce que ba osa pene lo malonga. Est-ce que ba osa pene lo malonga. Est-ce que ba ko battre Shadari. Bande ko nanga lelo to ko sola na bino. Les lots solo lana bino banini, mes deux numéros sont affichés déjà avec la permission de mon réalisateur donc Patou Moudiassa. Je vois déjà mes deux numéros qui sont affichés, chers amis. De l'autre côté il y a Orange, de l'autre côté il y a Airtel. Donc de toutes les façons au moment tant comme on attend dans moment on a boyebi déjà torti que la bino temps bo s'exprimer na muto réfléchir bana ba Congo hein kuna na côté à Congo central et comment déjà Congo central. Bobenga biso na Équateur partout bozwami mutunyo so akokota en direct pour appeler sa point de vue naie par rapport ya ndenge opposition congolaise ba keiwana en ordre dispersé parce que bozomo nakaka Martin Fayulu na côté ya regroupement Lamuka bozomo nakaka Félix Tshisekedi na côté ya UNIC et IDPS. Mais vous oubliez que ça même un groupe il y a opposition au etikala qui on a Kinshasa bango pe bazo bimisa pe oya bango pe candidat comme Kalambingité ngai ngai makambo ça na habité vraiment quoi na habité venant quoi et le bas quadra na habité vraiment quoi na habité. Est-ce qu'il y a bino mopena sikoyo en ordre dispersé n'est pas okende wana. Est-ce que quelle chance pour l'opposition congolaise, chers amis. Nous sommes en train de réfléchir. Quelle chance. Ceux qui ont montré que la chance
benga biso lobaki ah ndenge bake wana namoni mutu kinga ndaza na chance ndenge bake wana ekosimba po boye tozo réfléchir kaka tozo réfléchir tolobi te ke opposition congolaise bako échouer te non tolobi yango te mais tozo réfléchir est-ce que ndenge bake wana ndenge bazo kende wana déjà en ordre dispersé est-ce que parmi bango moko ko gagner à battre Shadari pour biso tout le monde crie matin midi soir alternance mais sur alternance yango ko sala mapena ndenge opposition ba kewana bande ko ngai est-ce que ko sala ndenge ba kewana penza alors topé mamuke kaka tango tozo pe mezali po yobenga muninga yebisa muninga no yebisa de no Jules Ngando la bandaki déjà pour epana nga ba jeza la kudu te ba jeta kala pena ko sala maté lelo pena to kozala clair benga muninga yebisa déjà que Jules Ngando la abandi déjà alors bon recharger déjà ba crédit na bino parce que très bientôt là on va démarrer avec vos appels. Parce que mon invité vient de me signaler déjà qu'il a comme déjà à la portail Libanda, le temps Kota, le temps bagarre de ma côte ça y est, à Kota déjà Vanda, et puis tout avancer rapidement. Alors, Patou Moudia, ça, si je suis en train de parler le même langage avec toi, j'aimerais que nous puissions d'abord récupérer une toute petite détente. La chanson de la sœur Ira Blessing, qui nous suit déjà depuis la France. Tout récupérer Nzemba Kitoko wana, juste après. On va continuer cette émission, chers amis, parce que Bozo Ben a déjà trop. Vous appelez à tout moment. Donc vous appelez. Alors c'est parti avec la chanson de la sœur Ira, à Blessing. Engengi nyoso awa yoponi motema nanga tikana ngenga yawe loboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu loboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyoso bitumba oyo ngana nuna pundite deja yo pesi elonga yango la koemba na koemba o yawe pasi na ngai esengi nani yawe pasi na ngai ezosenga nani Seni, osala kaloleki ya bato ya mokili te mpe bisika yo oleki bine mono tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yote na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe omonga moto ngamemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ye ozali nzambe yane ozenga nanga aleluya yawe Yesu yawe
mokozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abelela yo asambwa e nani alanda yo apunga e nani achila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe nanga nzambe ya bokeseni nzambe ya différence yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango famille nanga bayoka sango. Voilà, merci chers amis, nous sommes toujours dans cette émission Hop, réflexion, vous nous suivez de partout, vraiment de partout. La preuve en est parce que vous nous appelez beaucoup. Nous venons à peine de démarrer cette émission, mais Sorotali appelle, je vous dis franchement, en tout cas, Boza Penda est belé de partout, ils sont à la Braza, ils sont à la Wapi, ils sont à la Congo central, ils sont à la... Donc, vous nous appelez de partout. En tout cas, un grand merci à vous, chers amis. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Alors, nous vous signalons seulement que notre invité vient d'arriver, donc l'honorable Mouchi Panda, il y a UNC, autre bêta Masolonaye. La fois passée, tu as une question que entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, le rôle Bango va retirer la signature na Bango na accord à Genève. Nani a retiré la Muninga place entre les deux? Est-ce que moi a retiré la Muninga place to barokende Bango mbale o akena ndengene o akena ndengena ye? Gloire à Dieu, tout le monde bayokani bango mibale na Nairobi, bayokani na Nairobi. Vital Kamerhe o azali président ya INC atikeli Félix Tshisekedi akumbelela ye. Atikeli akumbelela ye masolo ba ke na ba élection. Donc Félix Tshisekedi mutu azokumbelela Vital Kamerhe sikoyo. Allô. Mais toujours dans la fois passée. O ya pesa ki raison o nga base na nga baboyi. Nga base na nga baboyi yango na retirer signature na nga na accord ya Genève. Oyo pa lobi base na nga baboyi yango na retirer signature na nga na accord ya Genève. Sikoyo est-ce que Vital Kamerhe a tuna ki base na ye avant ndima po depuis bakendaki masolo à Genève non batikali kozonga Kinshasa te. Nano bazonga kite. Balongo mbala moko mikili bakembala moko Nairobi na Kenya. Et pas wapi les deux ba s'attendre bakende place moko oya tikeli muninga. Est-ce que Vital Kamerhe azwa ki taya kosola na base na ye pona na yaki Kinshasa te? Asoli na base na ye wapi? Kamerhe asoli na base na ye wapi? Est-ce que ezalaki na oka fête mavuba? Ezalaki na oka fête mavuba po balingaki Martin Fayulu te? Yango na bango mibale babendanaki na bango ou ezalaki penda nini? Est-ce que ça pour bapona ki bango mibale te entre les deux wana candidat commun bimaki te entre bango mibale yango babendanaki na bango sous prétexte que oh base nanga baza d'accord te base nanga baza d'accord te. Mais awe esika Vital Kamerhe andimi na ye kotia Félix Tshisekedi poids. Est-ce que Vital Kamerhe a tourné base na ye liboso a tourné ki base na ye po andima ko désister en faveur de Félix Tshisekedi? Ce sont des questions qu'on va essayer de poser à l'honorable Mouchipanda oyo aza invité na biso oyo aye représenter UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti politique na bango. Donc on va essayer de réfléchir là-dessus, chers amis, pour te comprendre makambo ezali ko kende. Mais nazobeta certain eloko moko. Nazobeta certain eloko moko ba habitué à émission oyo. Bato ba mesana nango ba mesana ya émission oyo déjà op réflexion ba yebi principe na biso ndenge ezalaka. Awa tozo réfléchir. To finga raté pour tozalaka na besoin ba injure te, tozala besoin ba insulte te. Tolobi yango bien. Les habitués de cette émission et si bayebi déjà. Ah to finga raté, tozala besoin ba injure te, tozala besoin ba insulte te. Alors soko bengi biso oleki en direct, sachez-le très bien, c'est juste pour vous donner votre point de vue par rapport na likambo oyo tozali ko sola awa. Donc on n'a pas besoin de vos insultes, on n'a pas besoin de vos injures. Appelez-nous juste pour faire passer votre point de vue
par rapport à notre thème du jour, donc, Neto Commune en ordre dispersé. Quelle chance pour l'opposition congolaise? Est-ce que l'opposition Mboka Nabiso, chance ni toko pesa bango, ndenge bazo kende élection oyo en ordre dispersé. Bakabwani, oyo akei boye, oyo akei boye, siko toko komi tuna ba question. Babongi seli Shadari mbetu te. Babongi seli Shadari pena donc tapis rouge na palais de la nation te. De amatana calmement pour que ba Shadari peut un grand stratège. Shadari a un grand stratège bana Kinshasa, bana Poto, bana Mukili Mobimba. Shadari a un grand stratège. Il est peur olinga jamais que opposition est battre. Alors population abandonne côté la opposition, soki bakende ki mutu moko bacheka mutu moko pamba. Abunda na Shadari. Mais siko awe sika bakebele. Awe sika bazo kende bele wana ba kende bele. Chance nini bino bopesi bango. Voilà les thèmes de ces numéros de l'émission Hop Réflexion. Chers amis, nous sommes en train de réfléchir. Et merci déjà donc à vous tous. Oh bozo benga biso e belé déjà et belé. Et belé. Je vous ai déjà dit que notre invité spécial et émission Oyo Yamukolo Lelo, honorable Mochipan Dazana Biso Awa. Oh tozo pese déjà mbote. Bonjour Molobelia peuple. Oui, bonjour mon avocat. Boni. Oui, qui te copie lengi. Politique est combien lengi. Et combien lengi? Ouais. Voilà. Alors moi analyse non mouké d'abord par rapport à ndenge politique ya mboka makambuzo kenda. Yo en tant que honorable mutu oyo ozana batebele simano ba pesa ki yo mandat ya kolobela bango. Na éviter ozomona politique ya mboka na biso kenda déjà ndenge nini. Oui, merci moi Namboka. D'abord que nous vous excusez pour moi retard on a eu bien nous embouteillage ça moi belé. Mais comme il y a qui grand rendez-vous na baina ko zangate il faut na sala. Vraiment. Il y a non senga na bana Mboka ça va dire ça pour moi retard. Obi politique na biso et comme elengi na lobby. Pour les comme elengi parce que eloko au peuple là qui ndenga ko kisami. Mais tu ko zala ka idée moko te na kati ya politique. Na ta politique il faut ba divergence ces là. Surtout comme biso na kata idée moko alors tina politique exacte. Donc sikoyo on est notre bagelon politique et tout banda sikoyo selon souhait peuple congolais. Voilà. Alors nalingi d'abord to songa no moi simamuke to tikali kaka na thème na biso wana honorable ba komi on a sia à télévision en ordre dispersé. Quelle chance pour l'opposition congolaise. To songa mamuke na accord à Genève yo zali honorable outi na kati ya parti UNC Union pour la Nation Congolaise. Tolingi baba na Kinshasa, bana ya Brazzaville, Mokili Mobimba bazola nora parce que je signale à nos amis déjà que à partir de YouTube donc obetika na YouTube obeti Jules Ngandola na YouTube ota la émission oyo sans problème ndenge batutu ba ota la na poto awa. Tolingi bana eloko ni sala ki penza que président Vital Kamerhe ya INC a retiré signature na ye na masolo ya Genève. Merci moi Namboka, nakoloba que naza Muchipanda, naza interfédéral adjoint, il y a ville à Kinshasa, il y a UNC. Donc moni na likambo lubi na masolo à Genève, ezali que moi groupe ya batumoko boye balingi kozwa opposition na biso en otage. Alors na mayele pe boanya oyo moi Namboka Vital Kamerhe azalaka nango, to ka moi ki comment ki tina à niveau ba ko envoûter. Et c'est pour cela que comme Azaï na base que tout le monde que non mon compte c'est que est invité to sidikaki peut to bimaki di banda to bengaki mon compte peut te ici que non to peut si 48 heures ceux qui ont retiré signature na yote to longola yo na parti ou bien mi démissionner yo moko comme moi na Mboka Vital Kamerhe ayo kaka base na e. En tout cas, moi, je sais pas, vous avez quitté et dans les médias à retirer les signatures. Pourquoi les retirer les signatures? C'est parce que, l'accord où il y a eu Kanaki, dans Johannesburg, il y a un des acquis à respecter. Parce que, bon, il y a un cause ça-bas dans Mboka. Mais l'accord sur Boyokani, il faut respecter. En Afrique du Sud, il faut pas bénir un candidat commun dans les critères et dans le consensus. Mais, quand on va commis dans la Suisse, aussi Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi basali bloc na bango batiki ba accord oyo ya Afrique du Sud balobi que il faut que na vote mais na kati ya vote basali déjà 7 personnes
invalide n'a pas validé. Alors la carte 7 on va se retrouver 3 dans la province moko. Donc ceux qui vont une élection 3 on va voter yo mutu moko, na ceux qui yo moko mi voter ou comme la 4 voix sur 7, donc tu as gagné. Alors tu évites par quel mécanisme qui s'est passé, voter moi na mboka Vital Kamerhe, voter moi na mboka Félix Tshisekedi, signer biloko moko oyo par après va se saisir que il ne veut pas signer. Donc voilà ici quand makambo beba ki yango wana. Siko tango bat bazotala nayibi ki en fait je salue d'abord nabenga mon ami parce que to mesana ko benga na bongo docteur Sele Yemba au kaza candidat donc to soutenir makasi mingi. Soki totali iyo ni sendenge za wana na mayele nyoso le président Vital Kamerhe azalaka na yango. Vital Kamerhe, je sais pas, c'est un politicien ou azana mayele belé, azana parcours moko excellent na mboka oyo, azala deuxième personnalité na mboka na biso, azala ministre de la communication, azala. Comment Vital Kamerhe a ko signer mukanda oyo amoni que ça clarté. Et puis na sima ko signer a sali pe discours pour na kolobake biso tondimi Martin Fayulu lokola candidat commun à biso et opposition. Et juste après, tout le monde a tourné une vidéo que na retiré signature nanga. Et ça qui peut nani nango penano. Tout le monde a un envoûtement parce que Vital Kamerhe pas mutu pe, adape mutu yagua. Adape mutu yagua pour na ko envoûter pe na ebité il faut ça appel na gua ko lekaye. Omoni na Kambolobi, omoni même na match ya foot. Vous avez le meilleur gardien. Bon, tu as oublié par erreur. Vous avez le meilleur chauffeur. Comme Koufa qui a monté le Onani. Va pousser sa voiture. Mais par erreur, on s'en a accident. Donc, même dans la politique, erreur pèse à la carte. Mais, moto aboigna, moto yamakasi, ceux qui ont salé erreur, à tika la kawanate. À cause de saisir Nangomba la moko, à zongi, comme on dit, que reculer pour mieux sauter. Et il y a quelqu'un qui a le discours que à soutenir Yango. On appelle ça image ils étaient déçus na Félix Tshisekedi. Tant babi ba télé bango nyonso bazala ki c'est de mindele na bango wana mais bango tout baté ba costume, chemise, cravate. Il y avait que Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe ne balata ka chemise da pamba ko langa boye sans cravate. Dans le bac qui déjà semaine passée, je l'avais d'ailleurs dit ici dans le bi et l'autre là qui c'est déjà que bango il balé ba sepela quitté. Baninga tout balati cravate mais bango mi balé ka ne balata cravate. Je l'avais dit. Ils ont dit que signe un moko qui balé na passe Simon na motema. Ozomona parce que bon qui que attendement un peuple congolais au bazaki ko zela et salamité parce que problème entre Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi. Alors je crois que moi na Vital alobaki que j'aime le Congo, nous aimons le Congo et au bako bimisa to s'incliner. Et au bako bimisa wana entre parmi les deux. Mais entre wana ezaki wapi entre le bama kité entre wana ndi. Mais yango tamba kei même un sondage que salamaki même na libanda ya mboka na kati wana omoni il faut tout ça le loco à la normale. Mais honorable tant que qui est à la table de négociation. Oui. C'est d'ailleurs la position où Batelemela qui a mis l'équipe position il y a IDPS. IDPS aussi qui est à la table de négociation déjà la posture il y a kolobake ngai ou rien mutumsute. Ou soit Bobimisi Félix Tshisekedi candidat na biso candidat à opposition ou aza candidat na biso IDPS ou soit mutumsute. Et ça qui déjà posture moko déjà ya mabe o batebele ba neko critiquer yango déjà. Quand vous allez dans une négociation, il ne faudrait pas qu'on ait déjà dans ma condition déjà qu'il ne faut pas prendre kakayo. Ceux qui va prendre yote, va prendre mutu mususute. Au moins que ça m'appelle. Non non, moni ça malam. Non non, ça malam. Non, par exemple il y a balé. Attention aux îles Barcelone. Au Tchèque betana Renaissance. Tant que Renaissance qui est dans terrain, alors vous êtes qui pour que le pôle. Alors si on a gagné dans Barcelone au Real, on a gagné Bango. Alors ça la bongo, c'est comme ça. Les alliés bitumba donc faut à la bongo. Ok n'était que on nga fona pola. Mais tu vois que ceux qui va poni quand même ngate
na ko s'incliner na oba ko bimisa wana nani c'est ça ya on azo ya sikoyo ya ko ba bimisi ndeko Martin Fayulu tete ya on a bisi oboy oba ko bimisa wana nani combattant munene bundi trop na mboka non aza combattant munene te faut donc ko pesa ba qualité honorable yo kana biso tuni question mutu ya omoni oba ko bimisa wana nani oyo a ko respecter le 9 critères oba pesa ki na niveau Afrique du Sud. Donc, les critères, on a dit que Martin Fayulu a des critères. Ah, mais je t'ai dit. Comme les critères, il faut dans un grand parti politique. Et Azan a décidé, un grand parti politique. Un grand parti. Azan a combien de députés dans le Parlement? Décidé, il y a Moko, tout est décidé, il y a aligné combien de députés? Décidé, il y a Moko. Parce que il y a un grand parti politique dans l'opposition, IDPS, MLC, UNC. Au Tché, la majorité, au Tché, va perdre, tout ça, quand on a décidé, il y a avec la Renaissance, Badari, au Tché, tout ça, non. Au moni, tout ce qu'on va dire, mais là, tout ça, il y a un meeting, il y a un triomphal. Tout le monde a dit, Nani, Oyo, il y a un Ngouma, tout ce qu'on va tout. Au moni, et de l'autre, il faut dans la moto, au Tangi Mingi, il faut dans la moto, au Sali Mingi. Martin Fayulu, la Tangi Mingi, à Sali Mingi. Non, à Sali Mingi, wapi. À désobéir. Dans le pays africain, pas Sali, à Yépe, à Sali. Tout ce qu'on c'est le pays africain, Makambo. Ceux qui ont les gars qui députés, ils pour na yété. Martin Fayulu n'est pas ça. Il faut que on ait de paix, ça c'est un pardon. Parce que soit les gars députés, en 2006, ils avaient qui étaient. Il y a qui quand pour le Tshisekedi. Pour te dire que bana kaluka ba vota Martin Fayulu na ndenge ya Tshisekedi. C'était pour bango to batika vota Tshisekedi na sima, bango to na Tshisekedi ne ba vota ki bango. Tshisekedi a fait si mot d'ordre ba kotate na parlement. Il y a côté. Dans Mouto il y a l'équissier, il y a Zobier. Et par après tant assis ici aller ba biblio to atondi na suka komi ono na démissionner parce que mandat nga ici tout ça ba nene wano kimi ko ça va. Non, on préfère quand on parle de choses sérieuses donc oya ba to peut-être mais azal celle quand même il faut reconnaître azal celle oya zongi sambongo l'état tant mandé sili déjà ake na banque ko zongi sa yango total biso mais fala bana ko zongi sana mbongo oya liaka tant ba traisaka ada bombolete na l'élection gouverneur. Yo somona wapi penda parti muneni MLC bazaki majorité na ba Congo bazaki majorité awana na Kinshasa mais bako kubisa gouverneur à vérité c'était qui azaki na Martin Fayulu non ou a trahi MLC c'était pas Fayulu non oh le champion même va soutenir MLC sanga ko soit posé ti lelo majorité provinciale ezali MLC ceux qui mboke comme solo ti lelo gouvernement assemblée provinciale basi ba bimse ki muta pour on va l'exécuter. Mais c'est dans la charge de Katamboko. Il doit expliquer les gens pourquoi Barataka gouvernerait il y a vu la Kinshasa. Bazwa Kimongo, va trahir, va pécer Kimuta pas vu. Et Banda Bakota Wanati, les lots majorité, il y a l'Assemblée provinciale, il y a MLC. Batang Sabiso Mokolomo, Abensa Kimuta, Batuneko, Kinshasa commis solo, Bapoubel commis partout, tout ça va nini. Babisatunaï, Batunaï. Donc ils ont MLC, ils ont travaillé avec le pouvoir en place. Donc il y a un sabato. Vous avez une histoire en Boka. Il faut que y ait un total abaissement. Donc Martin Fayulu, ceux qui ont d'abord la rata, qui dirigeait Ville à Kinshasa, c'est à cause de Martin Fayulu. Voilà, à Kinshasa, tous réfléchir, à Poto, tous réfléchir. Bisika nyoso bola na biso so ibolimbo réagir numéro na biso ezawana on a deux numéros on a mis pour vous chers amis au bas de vos postes téléviseurs. Nous sommes là avec l'honorable Mouchipanda ya UNC Union pour la nation congolaise, candidat député national à Funa. Candidat député national ya Funa donc 529 donc voilà bana Funa 529 yeyo au donner na plateau yemutu azali ko réfléchir ensemble na biso par rapport à ces sujets. En ordre dispersé, quelle chance pour l'opposition congolaise? Tozali ko avancer. Naebi ke mama nabiso Aboupia zota la biso. Naebi ke Arafat ngandula zota la biso boza ebele ba Papson na niveau ya France bozola na biso bande boza ebele. Alors nalobi boye très bientôt là tofungola siko téléphone pour mututu akota en ligne, mututu akota en direct. Mais nazo préciser le moko awa to finga raté awa tolinga ba insulté
ah vous allez toujours réfléchir honorable aza ah bozo réfléchir na bino so vous allez likambo loba benga biso loba chance nini bozo pesa na opposition congolaise ndenge bazo kende wana en ordre de disperser groupe ya opposants batikala na Kinshasa bango pe ba bimisa oya bango candidat commun je crois l'un de ces 4 matins bazo bimisa déjà bazo bimisa candidat na présidentiel pour na bango groupe ya baterdo ngoi ba moki ya e consort ba bimisa pe ya bango Félix Tshisekedi président Vital Kamerhe atikeli déjà akumbela ye côté pe ya Lamuka ya Genève bango pa bimisa ko ya bango déjà Martin Fayulu oyo azongaki déjà za on a ville professeur Kinshasa Masole Bandi azo banda pe déjà campagne déjà oh souhait la population congolaise ezalaki opposition dans son ensemble babi misa candidat comme même moko ou ba protagoniste nyon surtout il y a opposition ba kozala simanaye pour na ko soutenir ya en fait que balonga ba élection oyo alternance et ça lema vraiment comme il se doit ba gagner candidat ya majorité présidentielle il y a FCC mais malheureusement et ça lemi bongoté il y a on a le l'auto réfléchir est-ce que opposition congolaise ba bongiseli Shadari Mbalamoko nzela te ba tcheli tapis rouge te akota Mbalamoko na palais de la nation sans autre forme de procès est-ce que ça bongoté to éviter alors Kalamik to fongola déjà téléphone apprêtez-vous déjà très bientôt là to fongola téléphone na ebiso na fongoli ti émission ici là ba misu ba kota raté pour bozala ebele boza en ligne na soki côté ya mwana mboka honorable Muchipanda auto on a plaisir ya vous aider na plateau à lelo na évité molobeli ya peuple déjà opposition ndenge bozo kende wana en ordre dispersé to lo ba pendana bo sembo pendana na honorable au monité que ça déjà de fait déjà ya opposition et monani déjà de fait déjà et monani et ça bon monté déjà non moi namboka omoni ceux qui naza na motema malamu na kobenga d'abord le système ya encerclement ozomona to encercler to kanga bona kati mais loko on est là ça ça nga ya passer ça dit parce que opposition to na leur dispersité omoni ça n'engage que moi. Martin Fayulu n'est pas candidat commun de l'opposition s'il vous plaît bobenga ki bongoté to benga ay bongoté bobenga kaye Martin Fayulu candidat commun ya ba invalide bato ba bimisié bato baza invalidé Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba o baza na course te bango nde ba validé et ba kena ba marque na bango mais candidat commun ya opposition non peut information na sengo na tongo lelo ezali mwana mboka Félix Tshisekedi oyo akomi candidat commun na vote te akomi candidat commun na bitumba te bavandi na mwana mboka Vital Kamerhe ba congolais sans ba étranger bango mibale et ba yokani batalani na misu pour na intérêt ya mboka qu'est-ce qu'il faut faire et mwana mboka le pacificateur Vital Kamerhe alobi ngai na longwe pour na soutenir Félix Tshisekedi voilà ba signe patriote nous avons besoin ngo wana totele mara aussi ko lobi wana oui bande ko bola nanga bien bana poto na Afrique bola nanga bien est-ce que bolandi makambo honorable à autre ba tout à l'heure ya on a katina no rapidement mwana mboka Vital Kamerhe le pacificateur alobi ngai na longwe pour na soutenir Félix Tshisekedi est-ce que tango alobaki bongo atuna ki base mais na ko répondre atuni base te atuna ki base ni honorable ABC yo que omoni a consulter base wapi yango na lobi te yo zali awa akobengo na singa okolanda donc omoni que so tali journal lobi na pourquoi tant nouvelle on pesami je crois base ya UNC na base ya UDPS tout allez que sikamoko tout ça va carnaval de joie base ya mwana et tout temps que soutenir pour na ko côté retiré non hier tout tambolaki pour na ko sepela base ya UDPS na base ya UNC bato bazangi base bangonde bazanga mamba oloba base recherche comment yebisanga Martin Fayulu na base nini mais yo Martin Fayulu la salle nini yo to ba mamba yeni tsena awa base on zo ba na base te pour bato pe balobi ke opinion monsieur zo lobaki ba président na bino lokwa ba sepela ki te depuis poto kuna na Genève ndebo ba instrumentaliser ba base na bango na Kinshasa ke ba sala mobulu po bango ba profiter na yango ba retirer ba signature na bango ozomona donc bo instrumentaliser ba base na bino moko non po bolo ba ke nga base na nga sepelité nga base na nga sepelité mais oh eza bino mo batu
botindi bango batumba moi 2-3 pinets pour balakisa na miso mokili mobimbake basepelite nzoka c'est faux. Oyebi ngana lobaka bargument ba faible ezalaka bato ba raisonnaka contrairement biloko mususu bon ceux qui base bali baboyi mais oyo balekaki o babimisi soi-disant candidat commun ya invalide voisin ya ni opposition ya invalide Vital Kamerhe a voté qui est et puis Félix Tshisekedi a voté qui a voté qui était a voté qui était mais Félix quand même a voté qui n'est pas qui n'a rien là yo par rapport na bango il y a concours il y a vote tout aux alentours déjà tout aux alentours concours on va ça c'est qui wana na bosse élément on fait les éléments so wana on a na vote et bien vote il y a voté concours concours ba ça c'est yo so mona bisanga inengo za boye ozo moto akufa miso abenda moto azala miso mona ba okende ba kufi ça ba invalide ba invalidé c'est pas un bateau dans pouvoir na bango na mabuku baba bena bango ba non tout tika okosa ozo mona tout tika okosa on moni l'histoire et ko exception mbebele nga personnellement na na sengo mingi comment na que non moi na mboka j'étais fort mais quand même voyez bon je sais bien que neto okende boye direct ce n'est pas n'importe qui hein directeur à campagne ya Félix Tshisekedi bien le pacificateur Vital Kamerhe. Tout le monde savait que Rosalabon parce que Vital Kamerhe a besoin à récupérer mbongo na ye oyo atiaki na seni ya caution à récupérer à travers maintenant le quoi la directeur à campagne à Félix Tshisekedi. Non omoni wana ku do mbongo to robate mambo to robate ceux qui a directeur à campagne na ye za pona nini na désister na faveur na yo. Alors on a mis à soutenir yo. T'as le komoko campagne bandi non? Hein? Candidat commun il y avait invalide wana. Hein? Bemba. Akoya jamais pour passer la tournée na Martin Fayulu. Awana yo mutolobi. Nam na lobisa na ngage que moi. Voilà. Ceux qui a bengi na tonga awa. OK. Bemba koyate. OK. Moïse Katumbi akoyate. Maman F Bazaïba, honorable. Oyoki Marambo, honorable Mochipanda Lobby. Oui. Que Jean-Pierre Bemba Routika la Roya qui chasse à terre. Ah, ça la tournée à Martin Fayulu. Voilà, alors je crois que honorable F Bazaïba, Ayoki Alandi. Charman. Ouais. Charman Akita Kinshasa pour attendre la Fayulu. Alors ça la moté. Parce que vous en avez Matungulu. Ah, la base. Osunani, Muzitu. Tilelo Muzitu, Bana Alongwa, Napalu. Dans la salle de déclaration, mon côté que. A comme opposant exacté aux journalistes d'investigation lequel a image wana ya Muzitu et si ka à ça la déclaration officielle que nga Muzitu na longo la majorité na yé na opposition ce comme on yango yé la nga na télévision exacté donc à ça bato ko tambola na été on a mais biso tu dis que Kamerhe akotambola na Félix bakokota Kinshasa mobimba bakokende este mobimba bakota centre mobimba na génération tina na Guado na moyenne ni posa pena ba avion te posa pena ba nini te non mais na ba moyenne ni vraiment ga ye oui que IDPS la UNC et là ba parti oyo za minene makasi IDPS ata kiti na centre te na makasa ite mais base ya IDPS yo zawana oyo ka kiango lobby la na ba nous on prend sango na ba province belé lobby c'est pourquoi et sengo ene ngwa lo iso botami ngaze ngaka ya Noël nakata ki lobby ndeza ki Noël iso botami siko bataille de PC sanga des questions rapidement est-ce que au Canada c'est que Jean-Marc Kabundi wa Kabundi que je salue en passant oui siko comme on peut ça mbote po boyokani mais si ça va comme on peut ça mbote affectivement po boyokani oui effectivement voilà est-ce que Jean-Marc Kabundi wa Kabundi a kondima pena atikela Vital Kamerhe direction, il y a campagne, il y a Félix Tshisekedi. D'abord, la première question. Deuxième question. N'est-ce pas Vital Kamerhe parce que opinion, monsieur c'est le baraki azala versature donc à tout moment il m'a pas est-ce qu'il a changé les sous Félix Tshisekedi peut bouleter pour moi a changé les sous de côté. Moi namboka, au moni bat monsieur ba makam o ba éviter. Oui moi nombali a gotika la kozalaka oui tena fi. Mais on a zo bano ya sikoyo. Oye salami entre Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe UNC na UDPS moi na mboka jamais Kabundi azali na kaiba accord no ndenge signamé ozomona batie nyonso na papier ba bata mayele ba signer soki ba lobi ba pesi Vital Kamerhe asala
campagne avec Tshisekedi ba yebite yo yebi na 2006 na salaka ke basoka comme ba président na mboka oyo c'est Vital Kamerhe ozomona côté wana so caméra lobi ki a télémine mwana mboka Vital na mwana mboka Félix Tshisekedi non boya yango non exact que pour na ba intérêt ba récupérer non oyo c'est ki ne loko nyonso il faut ko sangana pour na okenda nzela moko so boyo qualité bo kendete ngai plaisir na nga biso na UNC eza mingi ke parce que ba yokani bana mboka mibale o bazana kati ya course sans témoin di banda. Patou Moudiassa, l'heure est venue pour que nous puissions laisser la place à nos amis téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs de partout. Donc, à Kinshasa, n'en parlons même pas. Na Congo Mobimba, na Afrique, na Europe, aux États-Unis d'Amérique. Vous nous suivez de partout, chers amis. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous signalons seulement que vous suivez l'émission Hop Réflexion. Allô? Bonjour. Bonjour, il y a déjà quelqu'un au bout du fil. Maman Irène depuis Lemba. Maloba ya koloba kena obo pesi nzela na Shadak bo pesi na Shadak FCC les composé na banani bato babomeli biso mboka so biso somona kena biso to kebina na bureau de vote que to voter les choses pour bato na bazonga les ba ministre et aussi ngate papa biso lingi changement to lingi bato asika donc benge zawana ndenge bache Félix biso ko soutenir hier bote la kokosa ka biso ke no FCC kumuzela bata mabeto ni bango te biso to pour nous changement to pour Félix numéro 20 merci. OK, merci. Ndena lobaki banini so do bengi FCC bato azape nano innocent na makambo yo. FCC azape innocent na makambo yo. Totika non FCC calme. Ici nous sommes en train de parler seulement na mambetali opposition. Opposition ndenge bakei na ba élection présidentielle oyo en ordre dispersé. Quelle chance oyo bino bozo pesa na bango parce que souhait à population zalaki bakende ensemble bango nyo surtout babimisaka mutu moko. Mais ce qu'on a commis déjà bakanda ebele. Est-ce que allô? Bonjour ndeko journaliste. Bonjour papa. Bonjour bengi biso abi. Bengi bino depuis Limete. Voilà, merci. Olobi boni. Oui, bike bolimbisanga nanu. Est-ce que bateau ya opposition bazwa peuple kinois bazoba to ba naïf. Donc bokei soki boyeba ke Martin Fayoul azo représenté l'autre côté. Pourquoi Bokenda na Genève? Pourquoi Botsaki est parmi les 7 leaders? Ndeko na lobeza vote te za concours. Mais concours basala ngo pona nini? Pona o aza mayele alekati. Biso oto vandi tozolanda bango ton balobi makambo ya unité ya opposition. Bango nyonso balakati ndai. Ndeko avandi na TV soka yebite. Félix Tshisekedi mutazwaki parole. Alobi soki abimisi militaire mutu moko taya o ngai base te bongo te. Tosangani biso nyonso tokomi eloko moko soki ba voter Fayulu eza ba voter Félix ba voter mutu nyonso soki ba voter Félix eza ba voter mutu nyonso mutu aya ko contredire biso te et puis abakisi bino base nde mutu botala ba leader na erreur eloko ezoboma Congo yango wana. Est-ce que ba tomba o lega na TV ba lo ba bongo bazolanda no ba image o bango ba lobite na top Congo lisusu ndeko Félix aleki alobaki nini alobi oyo toza na mboka ya neni abanda oloba pona makambo accord ya Saint-Sylvestre abi comment yo moko muto te signature na yo apostala makambo mususu abi seke na moko toza na ba homme d'état. Voilà, merci beaucoup Patou na yebi bandeko ba ebele bandeko ba ebele na ligne mais bongisela biso d'abord élément wana ya triomphal élément wana kaka ya triomphal bongisela biso yango parce que bana poto bana Congo bana Kinshasa partout bazwa kaka moi extrait wana bongisela biso yango en attendant déjà honorable azo répondre par rapport à la préoccupation wana poto so appel mususu honorable yo lobi boni. Oui, omoni na koloba boye ezo sala penza pasi soki biso tozongo comprendre te o ezo leka. Omoni nazolo ba bien nazo répéter kozwa kalika muna sukate po gérer ngo mutu. Moi na mboka Félix Tshisekedi na boité maloba ya alobaki. Alobaki c'était clair.
Comme aussi moi, Namboka Vital Kamerhe, Alobaki que j'aime le Congo, nous aimons le Congo. Donc c'était pour l'intérêt Yamboka, Bango. Mais le problème est on a aussi un peuple congolais à comprendre. Modalité baké kobimisi la fayoulou. Et la modalité té obayo kanaki na Afrique du Sud. Ce qui va bimisa qui fallait bimisa na vote té, fallait bimisa candidat commun na consensus. Ce qui c'est là qui par consensus. Moi Namboka Félix Tshisekedi, un gars retrait signature té. Moi Namboka Vital Kamerhe, un gars retrait signature té, pas par consensus. Mais bon changer mode de jeu na 4 match. Et alors, on est ici, entre parenthèses, on a séni. Nanga kobanga siko opposition, a commis qu'on a changé les normes en pleine compétition. Que candidat et témoin, il faut soit kaka, na kati commune yo, bako voter yo. Aussi longtemps déjà si aux qui va témoin, aux autres na séni, ayelio na suka na makambo wana. Kanga témoin photo. Nana on va kanga photo ni ba na séni ba tana na affiche. Ce sont des normes pour déstabiliser. On ne change jamais les normes en pleine compétition. Le problème est ceci. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, ceux qui babinisa qui candidat combien wana na consensus n'enga yokana qui en Afrique du Sud. Moi na mboka Vital Kamerhe, to Félix Tshisekedi nga retrait signature. Mais ça dit que ba komi na Suisse, Félix nani Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi va changer mode au bayokanaki. C'est là où tu condamnes qui va leader na biso que fallait qui patant va changer qui kaka ba mode union sowana bango fallait ba désister ba bima. OK. Erreur bango basala qui que tu condamnes qui zaki yango wana. Tu appuyer qui ngote. On les a condamnés que ta bomona qui va changer mode de jeu, fallait pas continuer à participer, fallait se retirer. Voilà. Alors, le point, vous savez qu'il y a un continue qui te peut 6 minutes 48 heures, bobé na mokolo ton abino. Par rapport à 48 heures. Ton dimi yango. Masolo ya 48 heures qui va gérer. Le peuple a pas pété. Non, expliquez le mususu. Le peuple fait bon lelo. On boni ba koro ba signaki. Elle ba koro e signamaki na Afrique du Sud. Ba signak ba koro avant ba kende na Suisse. Nde ba signak ba koro wana. So na ibe na ilongo nyonso pona la question qui ta la date ba signaki et ta la date ko ba ko voter ko na finale. Oh là 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 là. Masolo ya 48 heures. Patu vous dire ça. Na ibe image no so mo giseli biso déjà. Masolo ya 48 heures zo le laboratoire bara poto bara Kinshasa. Masolo ya 48 heures. Est-ce que masolo ya ngona 48 heures za 48 heures oyo Jibem Piana ayemba 48 heures ya ngwana base ya IDPS bapesaki na Félix base ya IONC bapesaki na Vital Kamerhe masolo ya 48 heures 48 heures au retirer signature na yo 48 heures. Alors tous d'abord élément rapidement bando na botala ndenge nini président Félix Tshisekedi ya IDPS alobaki na triomphal na meeting yo esalamaka wana par rapport ya likambo ya candidat commun ya opposition. Suivez d'abord. Alors, pas tout me dire ça. Voilà. Je pense que cet élément n'est pas encore prêt. On va récupérer d'abord les appels parce que pas tout me dire ça. C'est parti. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Ndeko. Bonjour. Na bengi bino à partir à Kingabwa. Oui, Olobi Boni. Na lobi boé. C'est que président Abisso Kabila, il fallait qu'il y ait un base nae nenge lobaki totondi ona noté. Il fallait qu'il y ait un faible ami zonga qui sima atala o ezaki souci à peuple. Oyo bino on a minorité pour ya batu na kwa limité on retirer signature. C'est que bandeko oyo bakenda na Saint-Sylvestre règle des jeux peut changer qui basango pe basanza qui règle des jeux apparemment opposition mutekomaki likolo lelo ti lelo bapesi bango ba primature on a constitution lobby bongo te donc ndeko Kabila pe falaka lobake non na opesa bino primature te parce que constitution lobby bongo te parce que jusque lelo totambola na constitution
Ce qui président Zana parce que constitution, parce que votaille. Parce que constitution, le bien aussi, alors on a si, à autant remise et reprise. Donc, normalement, premier ministre, il fallait toujours y a majorité. Donc, on regrette. Donc, ce qui c'est qu'on va on a pression, on va mais pourquoi il y a ces dans la pression? Pour moi, je n'ai pas cette pression dans la caca. Mais pourquoi Dimitri Chadan? Nous sommes plus naïfs. Ça va, merci. Merci, papa. Merci, Patou Moudia Satoros. On appelle Moussou rapidement, mais temporiser Moukenan. Temporiser Mouké pour appeler les Kébélé pour côté à Régie. Mon amboka, honorable Mouchipanda, et l'homme de Walobi, Aza, vraiment la raison. Alobi, base, bino bola na moi base, na bino moi minoritaire, batumo ba yo telemelayo liboso ya siège ya parti na yo, au changer à vie. Ce que sont les raïs, Joseph Kabila Kabange, ayoka ki pe batunaye ya PPRD bano ko yebisa ye, Kabila na nototondi yote, Kabila vanda wana na ngwende na yo, Kabila zala wana. Donc yepe fallait avanda na yepe banini. Mais les raïs Joseph Kabila Kabange à la kisi peuple congolais à la kisi na mokili mobimbake aza démocrate atiki na ye quel que soit ba éloge non surtout oyo bato ya PPRD ba wana na mona banderole na quoi triomphal na quoi wana triomphal côté robot roulage za la mutu moka chaka banderole wana komaka raïs ou ateka R et tika lika to bakisa I E N et ça la rien. Vous comprenez? A commis raïs ou R. Vous comprenez? Vous avez déjà élo koni elingo loba. Ce que soit qui peut Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, alanda ki bato ba nego yebisa ye vanda na ngwende na yo tikala wana va totondi yote zala wana. So alanda ki base na yepe. Mais yepe alongwe na été. Mais ce que comment bino penal likoloka ya moi minorité ya bato mkepe ba telemelo na stage na siège. Allez otiki na yo. Oui, moi na mboka obi c'est linga d'abord passé. Nalingaka tant au sala débat bien ba obazo pour le respect il y avait bazo landa biso to longola ka ba casquette moko to za na sima pour Robert comme Suza mala monter au yebité au moni si quelqu'un commence à comparer le président de la République et avec ce qui se passe à l'opposition, mais moi je dois regretter, le président de la République n'a pas l'accord. Le président de la République était là à cause de la Constitution. Il fallait respecter la Constitution. Oh, yazolo bawana, oh, ceux qui ont base naé. Non, à base, ceux qui ont en plein mandat, qui base a été longwa, tout là c'est autre chose. Mais le problème, il y a présidence, il y a président Yamboka, et Zali, constitution Yamboka, et l'oubli que 5 ans, une fois et 2 fois. Et s'il est. Si vous avez base de parce que est-ce que le président après ça qui peut serment que non n'a pas respecté base n'a pas respecté constitution et il y a moins à respecter. Avant de poser d'autres questions à la télé, il faut quand même qu'on analyse et comparer. L'opposition est plurielle, majorité de la pluralité. Donc c'est pour y avoir la banque au moins même Chadari, monsieur Toyebi qui Félix Tshisekedi na mona mboka Vital Kamerhe bazo kende na élection na Chadari na Martin Fayulu baza côté moko. Oh, mais je vous dis donc Chadari na Martin Fayulu baza côté moko. Oh là là. C'est le candidat commun. Il y a opposition et dans le Félix Tshisekedi. Il y a toujours reconnaître candidat commun. Candidat invalide, il y a invalidé. Oh bateau baza invalidé qui on a séné bisoté. Valida qui bango bake ko appuyer et comme on a mutakufa miso akotambusa moto azomona nani akodindisa nani na osobe nani biso ya biso za moko siko honorable tango ba sala ba analyse bazo koma na point ko lobake comment mutu olingo comme président de la République bande ko la nanga bien on a pris tout le temps pour préparer cette émission mutu o ya zuta na ye ebele pour comme président de la République ya mboka oyo Congo mboko munene oyo soko soko kanano ko diriger base na yote à combien plus forte raison au ko diriger maintenant peuple congolais plus de 80 millions d'habitants mais na habité tant le Ghana de pes ba comment nini na selon bango ba comment nini
déjà. On parle maintenant de notre communauté. Peuple d'abord. On a évité de comprendre comment. Na awa na mboko nini leki awa wa bakimisa ki président awa nani na mboko Afrique na président kimaki awa na beba peuple na Burkina Faso. Peuple, donc il faut te reconnaître valeur il y a peuple. Le président Compaoré voilà. Il faut te landa base. Il faut mettre que toute la dictature que ce qui a na lobby base faut ba yokate. Mais ça le là. Yo zali leader, ozali train yo ozo guider ba wagon. Wagon e ko benda ka train je vous explique ça. Ngata juriste. En passé je dis j'ai un juriste. Au moins ils sont autant de mutualité et belé. Tout dans le collège des cofondateurs, tout dans l'assemblée générale. OK? Et bataka toujours na statut l'assemblée générale eza likolo. Il y a président na collège des cofondateurs. C'est comme ça le texte est dit. Donc pourquoi on met que l'assemblée générale est à l'écolo? Qui compose l'assemblée générale? Base, population, tout va réunir. C'est la même chose. Donc même la politique, ceux qui bisoutent le billet que tu dis Vital Kamer était, mais il faut l'ongouat. Ah ben on a parti. Ah ben on a été y était. Ah ben on a parti. Tout le monde a mis kanda. Ayoka base naïe. Voilà. Donc ayebi qu'il faut na tambola. Bon, à tout le monde, l'alignement, n'est pas que le bien a parti pour nous avoir problème de la base. Ce qui est dans la base, c'est qu'il y a un dictateur. Tout le monde est en Mobutu, non? Avec ça, là, où il y a aligné à consulter Moutouté. Moutouté a consulté Moutouté, Ayokaka Moutouté, c'est un dictateur. Voilà, merci beaucoup, honorable Mochipanda. Tout ça pour évoluer, la ligne, chers amis, j'aimerais que nous fassions ceci. Quand vous allez nous appeler, tu offres sous téléphone. Mais Zala Bena bref, Zala Moukoussi pour Bandeko Baza est belé en ligne. Il suffit seulement que tu le bas allô, il y a déjà quelqu'un au bout de fil. Alors, quand de Tofu Kyotoke, pas tout me dire ça. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa, on bénit soit bien. Azala maluba mulubate que moi parti à limiter c'est un grand parti na kati ya Congo na longa yeki ngote muti ko ba liba lo bande ko ba ju destination na bango bien pour landa bango to ko voter bango tina suka to za na programme to yaki poto voter. OK, merci. Merci beaucoup. Alors prenons quelqu'un au bout de fil parce qu'ils sont tellement nombreux. Allô? Allô Patou Moudiassa? Allô? Allô? Ils ont ma musique mouké à poste téléviseur na s'éloigner mouké. Ouais, est-ce que Fawa solo bana vous masoko bien honorable. Lorsque bazala qui a na boulevard, ma yé moko président na bango loba. Allô? Patou Moudiassa. Allô? Voilà. Vous avez côté honorable donc Patou Moudiassa. Accélération Patou Moudiassa, tous les cas. Honorable, c'est quoi? Tant que mon idée pêche, mon idée pêche à partir de mon idée, je me souviens. Allô? Allô? Je m'appelle Nazolo Banini. Votre idée pêche. Baza sécurité. Donc, peuple congolais est à base. Donc, Félix a colonga signature n'était pour la base. Donc, allô? La personne est partie. Voilà, Ndewakei. Et là, ils ont touché Batumingi. Parce qu'il y a ceux qui peut référendum par rapport à Félix, na Vital Kamer va retirer candidature na bango accord à Genève ou pas. Batu va voter Batu d'une manière générale.
sans tenir compte de ma parti politique. Batbalinga balobaki ba retirer té. Au monde honorable. Non, ngai comme nous comprendre té hein. Na éviter les choses ngato comme à niveau moko de compréhension nous ensemble. Ouais. Est-ce que dans le monde entier muto ya yokeli base mbala liboso ça Félix Takamere té en Afrique du Sud. Mais alors pourquoi balingi bazo eloko comme ça on là et bandi ya liboso na kati ya RDC c'est place ngato comprendre le terme wana na nito ke la ba raisonner un peu musika muto même en Afrique du Sud même Feu Mandela paix à son âme ayoki la base. N'est-ce pas? Oui. Basa ibele bazuma soki nani ko balongo le lokuna na nini pour base vomir ye babi to bonyo il faut le démissionner. On bazolo ba wana pour bazana esprit ya RDC. Na RDC bazana notion ko démissionner té. Au moins eza na bakiselo mo muke wana. Au moins eza souci à peuple né ezolo bisaye bongo par rapport ya ezalaki ke opposition pesa ka mutu moko. Mais il y a un Zoloba. Obama n'a pas retiré signature. D'ailleurs, Poutine a retiré tout à l'heure. Mais alors Poutine a retiré signature d'un accord, il a traité à Rome. Mais voilà. Pour la CPI, Poutine a retiré signature. On doit s'informer quand nous parlons. Tous les gens qui ont été là, ils ont dit à Liboso Awa, qui ont dit à Liboso à le mariage na Congo, et ça Félix na Kamerte. Et ça, les Maka. Et na reçu le Gamoko, Bakoro, Basignaki, na Kuna na Suisse. Ça, quelle base juridique? Bon, Félix a signé par la caméra. Bazo légalisant, bazo légalisant officiellement. Pour ça, accord au Kenya, pour que l'obio le Kenya, le Kenya. Et là, on a la musique. Vous savez, la musique, moko boyokani. Et moi, je te dis ceci. Na yebité mais na ba accord, na ba signature, na ba texte juridique. On ne peut pas mettre quelque part que non. Ceux qui ont respecté, ont mettre fin à la carrière na yo. Qui avait dit ça pour mettre ça? Ouais, ça va bien les gars, ça va loger. Il n'y a pas un problème. Ngaï, je reconnais que les deux non-leaders, c'est là qui erreur d'envoûtement. Mais il fallait pas subir erreur. C'est ça, non, parce qu'il fallait pas subir la moitié de souka. Au moment où il y a mis balé, il faut y aller comme au moni même les bala beaucoup bala dans l'état voilà balobi ke oyo bakangisi mutaka bola yango te mais baloba te ke oyo soki atikali o aboyi oyo akufa tout ça non balobi ke moi c'est mettre bala ni alors baye ba okende mais di bala kutela na divorce oyo bola pindai devant l'état ju acte mais ceux qui les simité au kayi mosu ke ndumba parce que waki qui na boya na été dans chambre hôtel on badi mususu donc boya été parce que vous aussi dans l'état tout parce que mon ngwana ah mais oui voilà ça par politique mais c'est ça là on a bango ko retirer le côté comme pays au la pakindai na ngona malheur to na bonheur dina liwa et on regarde ka bola biso au kanyi mwasi na yo na hôtel na mobali alors ko retirer te tikali mbisa et continuer parce que sur la pakindai. Non, quand même. Ok, voilà. Tous appellent monsieur rapidement. Tous allons appeler parce que de Bazaï Belé n'a côté à ligne. Mais tous appellent aux alliés candidat député national dans le district qui a Funa. Donc, dans Funa, je vous signale que honorable Mochipanda au Bazaï na plateau à Aboué, Azali candidat député national Nabino. 529. 529. Donc, Boye Belara déjà vision. Tous en a besoin d'un intello à Boye. Bateau va réfléchir bien Boye. Pombo Kanabiso et Kende Liboso et aux Alamala Mingi. Alors prenons quelqu'un en bout de fil. On a permission à Patou Moudiassa. Allô? 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 Oui, bonjour. Nangina Tina invité dans Zana. Oui. Opine Langaï Bosseki. Quand vous va signer ici, il va quitter le Rwanda pour signer après la relevation base même ça veut dire avant. Voilà, alors qui question alors qui question là. Merci. Oui. Tous en de ressources tous ça on va belé en ligne. Allô? Allô? Patou Moudia, s'il y a quelqu'un en bout de fil. Téléphone est bloqué. C'est comme ça qu'on me fait signe du côté de la régie que le téléphone est bloqué. Donc, allô? Oui, allô? Le qu'on a dit, il y a ça, on aura dit qu'il y a un bloc à Zolo Bawana. Hein?
nani Félix Tshisekedi a signé biloko wana baza bato batangi na caméra est-ce que bazalaki bazoba po basigné yango ebongo lelo bato baretire signature eza na sens te bazoloba wana biso toza derrière Martin Fayulu atika biloko bazoloba wana toyokana moke awa na émission yo principe ezalaka moko bafingaka te tozalaka na besoin ya bainsulte te toza na besoin ya bainjure te donc benga pesa point de vue na yo par rapport ya thème na biso oyo en ordre dispersé. Quelle chance pour l'opposition congolaise? Loba po na yo ndenge opposition bazo kende wana en ordre dispersé. Est-ce que bako gagner to bako gagner te? Point barre. Donc ba injure to ça na besoin te. Allô? 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 Oui, allô. Mbote ndeko. Mbote papa obengi biso wapi? Na bengi mino na Kinshasa. Na Kinshasa olobi boni. Ndeko aza plateau na zoloba bien. Même na ordre dispersé. Pour gagner l'élection na Félix comme président. Ah OK. Faut yo que la base, faut bisoner to yo ka pasi. Ba o baza kuna ba on va lier mbongo. Donc pour gagner l'élection, ba carte électeur na biso ba misu ba somba. Mais biso to bomba on a mutu ambe pour voter Félix. Ça va. Merci beaucoup. Prenons quelqu'un au bout de fil rapidement, Patou Moudiassa. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Allô? Nous saluons aussi Papi Moukalaï. Donc, tu salues Bandoutou Bazana Bisso. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Obengi Bisso Api Kombonani. Oui, Nabengi depuis Massina. Oui. Olobi Boni. Nana Moni, soit ya président Félix Tshisekedi, et ça choix moko valable. Okay. Nous avons une expérience IDP, c'est un grand parti politique dans Mboko. Okay. Et puis, dans l'élection, le parti Wane Bimaki deuxième. UNC Bimaki troisième. Et puis, il y a deux grands partis Wana, ils ont déjà victoire. Donc, Martin Fayulu a un candidat moko faible. Donc, ils ont yende Amérita qui n'a place Wana. Donc, ils ont qui complot. Donc, le candidat aligné Jean-Pierre Bemba na Moïse, bangonde va brouiller carte. Tout le monde attendait que le candidat de taille, c'était Félix Tshisekedi. Donc, nous allons le soutenir. Donc, le seul opposant à qui trahir Bissoté, c'est lui. Merci. Donc, Bissoté Moni arrivé à Bamissou Sukuna. Donc, Mouzitou. Papa, tu la bandinga place Moussou Bakota en ligne. Toyoki yo déjà, toyoki l'essentiel, il y a un message na yo. Toi tu la battu sur place bakota baza ebele, ba okangela kanda pamba. Allô? Patou Moudiassi, il y a quelqu'un au bout de fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Obengi biso wabi. Bon, on a 2 millions depuis 3 heures. Oui. Nga frère Noël. Na moni que makambo peuple congolais ya ngambo azosala ya bien. Bino boke bo voter moninga. Bo soutenir ye, bo respecter engagement na bino boloba oui que votre oui reste oui, que votre non reste non. Hein? Dans Afrique ngwe banotambola kabo. Ondimi na ondimi na sima okomo boya, c'est pas ça. Nana parti à moto mais nzambe wa kela likolona se ayili moto ya kupona. Ça va, merci papa. Merci papa depuis Brazzaville. Merci depuis Brazzaville. Alors Patou me dit ça rapidement parce que j'aimerais assez que Honorable a répondre une fois pour toutes. Là nous sommes en train de courir derrière les temps. Nalingi ake nango malamoro. Alors na évité. Tout banal bosso honorable. Oyoki moi ba intervention ba ndeko rapidement. Pour ce tobi que tout tika appel boy ezalaka dégâts, ezalaka somme. Est bloqué. Ezalaka danger tala ko ba bisinga téléphone nanga est bloqué na biso ki le baron de Rotterdam, José, a retenu un téléphone ou bien Arafat n'a évité, mais un téléphone est bloqué. N'a évité, yo l'obinin. N'a lobaboye. Na oya bengi biso d'abord na Brazzaville. Na kosenga na ye, balobaka avant on a lisu et des titres niso baninga donc la place na yo. Na Brazzaville rien ne marche. Sassou Nguesso a bloqué le pouvoir là-bas longtemps. À ça que l'élection a perdu qui li suba leki a na mando ka bengani li suba. Na Brazzaville il y a aussi des problèmes.
Donc toi, le bâti d'abord tranquille, à côté de Makambu à Brazzaville, à Congolais. Je pouvais accepter que entre nous les Congolais, tous sur le plateau discuter, c'est entre nous. Avec tout le respect et opinion nayo, banana nous côté Wamboko na bino kunesi la nan pour boutique peu déranger biso koto yo. Il y a des gens moi si oyo à lobby, je crois qu'à toute une question naie, n'en expliquer boyer. Na ba quand on est bandel awa, quelque part ezali alors de disperser té. Au moni soko zui lingomba ya Félix na Kamere. Ozui koto yo lingomba ya ba Mokia et les autres. Ozomona. Bon, tozui candidat ya ba invalidé na bango nani o ba to bimisa na Genève, toche bango awawa. Et sur la carte awawa toche FCC. Au moins que tu encercles bango. Et qui vous dit que ce toke bongo né to perdre l'élection. Qui a dit ça? Pardon, oui. En 2011, majorité qui sont premiers dans le résultat, mais deuxième c'était l'UDPS et troisième c'était l'UNC. Non. Non, mais Badon peut changer, ça sous bon côté. Mais il y a un parce que dans la carte FCC, s'il faut le dire clairement, dans la carte FCC, il y a maintenant des grands partis politiques comme AFDC. Non. Grand parti politique dans la carte. Non. Yebisangai. AFDC est parti. Ils ont aussi là, mais non, ils sont boyés. Na FCC, ils ont négemoko na G7. On voit que le tête des gens, derrière, il n'y a rien. Négemoko aussi G7, na FCC, Yebisanga. Balidé va partir mingi bazawana. To yebi bango pour pas citer le nom. Bana bazwa. Alors, le Baba la boutique na Persi. Batia hier la victoire wana na makolo. Batia Félix Aleki na makolo. To caméra makolo bata na nani. Non. Là, to comparer ba moté. Ezana ba coquille vide. Batia kuza ba tête. Ba leader ba move pour que c'est un leader. Mutu makasi menacé na lo ezate. Ngala koloba que biso. Ce qui n'a pas pour te dire que tous en a confiance makasi que Kosangana, il y a UNC, na IDPS. Toko changer ma camarade Mboka Oyo. Et on va aller aux élections. Attends, Seigneur compliqué, bisoti na souka. Toko lala na basala vote titongo. Mozomona, toko lala na basala wana, toko vivre contage toko talawana. Donc bisoti on s'est préparé dans l'élection. UNC a aligné batou partout. UDPS a aligné batou. Tout s'est préparé en conséquence. Mozomona, ba leader bazoya mardi, ceux qui ba kiti Torolongwa kuna na aéroport Mbalamoko tout droit stade du 20 mai. Torola Kisaki stade du 20 mai. Bon on va tourner ça qui en soit disant avec 250 partis na 100 associations. Bah soit va tourner ici 20 mai. Mais Busse Rosala deux partis politiques. UDPS, UNC. Et allié. T'es allié t'es. Qui ça va allié le allié Bazali. Allié côté UDPS Bazali. Oh, non, tout aura parti à IDPS qui bat Samaliba. Aza allié à IDPS Tshisekedi. Non, IDPS. Question non, il dit que allié. Aza allié. Non, na libi boye. O ba sala ki plein wana, ba soit na bona 20 mai, ba sala ki 250 partis politiques. Oui. Na 100 associations. Okay. Ça fait comme 350. OK? O ba soit ba sala ki plein. Mais biso ata outie ba allié, tous les gars ata 20 tités, ata 50 tités. Donc, tu parler de sur les grands, tu corriger, ça doit sur les deux personnes. Il y a mon avis ici. Ba drone et kozala. Otambo la pour que emona ela kisa. Omoni esenguza ka mingi. Ozomona. Eza musika te mardi. Mais est-ce que honorable tout à l'heure tu fais la parenthèse nayo parce que Batouba ba koza pe candidat à député national ya munene na kati ya district ya Funawana oyo tokocha poids makasi mingi. Mais tout cela n'a pas honorable. Est-ce que moi je suis bokaboli ba voix wana na opposition? Tout cela pena bien. Bana poto diaspora na biso ezo regretter makasi. Ndenge bokaboli ba voix. Est-ce que quelque part bozo pesa la chance mingi na candidat ya FCC? Ndenge opposition bokaboli ba voix parce que moi qui a batu musu ba Holanda ye nani kuna o ba Holanda ye o kuna ba Holanda ye Shekomba nani kuna boye Noël Tiani tout boza belé wana ninga boka bola ba voix wana mwana mboka na robso boye obi bino bozo kanisa ke
FCC ba na problème te te ba makasi non na ko bima so bimi awa wala bana to tala na ko piso devoir mo honorable to tika na FCC azama kasi FCC yo kana pesa devoir mo mukie kaka oui loba so ki obimi compter ba banderole ozo mona FCC tala combien o batie elonga Shadari tala mo ba banderole na bango mais cela dépend à une personne. Non, ngai le ko na UNC to sali mariage na IDPS donc on a tia fiche yanga il faut na tia photo ya muto to on soutenir yo za candidat FCC bon soutenir Shadari na présidentielle mon comme ozo banga côté fiche ya Shadari pour na nini na comme autorité morale na bango so bazola nanga bo obligé ba candidat na bino ba tia fiche ya Shadari na ba fiche na bango na ba banderole na bango ça peut se faire aussi que ezali stratégie interne na bango oh bino boko kota na cuisine interne ya batute po opesa bango la question awa que ya ona ebisio mais ça peut se faire que eza lokola ke bango baza na problème té il y a que les problèmes dans opposition ya on a ramené yo pour te faire voir que mais ya moté cause la problème pas la bango et cause ça peut stratégie bango bazo yo kanate bataba na ba problème au bonité basali comité ya campagne aba miso baboyi balongwe ba mimi ngambo ozomona basala ba problème bango pe et le ndako ezanga problème na mukili zala kate même na poto même na ndako Obama même ndako Trump problème ezala kaka ozomona voilà batsa ba effigie ya leader na bango na sima poto yebake oyo a soutenir mutuboye. Voilà, merci beaucoup honorable Muchipai. Donc toi la plaisir makasi mi Muchipanda. Donc toi la plaisir makasi mi parce que awa tozota l'avenir ya opposition congolaise ne mambezo kende la bande ngai ezo bangi sabatu makasi mingi mais honorable nous a rassuré que marabo yokende et kende malam mingi. Ba FCK déjà que téléphone na ngai est bloqué. Vous voyez maintenant par conséquence il y a émission est tellement suivi conséquence na ngoya ngoyo. On m'a dit que mon téléphone est bloqué. Naïf ce qui n'a pas de téléphone mususu. Donc voilà, naïf ce qui honorable je ne sais pas. Naïf ce qui d'abord on appelé Batoyoza candidat député national na Funa. Naïf ce qui ba na Funa. Bah oui d'abord qu'on s'attendre na yo. Pour tout comme dans la période de la campagne, il y a aussi besoin de bande quoi. C'est ça qui va yebi séné yebi que campagne siko de banda qui déjà. Alors il y a un autre retour na siko honorable. Bana ya Funa, population ya Funa. Ba s'attendre nini na honorable Muchipanda na osenga na bana nyonso ya Funa que eloko liboso ezali to voter utile to voter na sentiment te mutu aya kokosa bino bana Funa te po mingi baza wana pe ba bana Funa te ba uti ba ye o atie transo kala wana zalaki wa ipota transo tango atie transo pona nini na bombi yango te linga na TV donc cela veut dire que alingi kozoba bato na osenga na bana Funa mutu moko akosa bino te na ba discours à lokuta député national ba attribution dans le cadre de l'article 100 de la constitution député national akundara bibembete député national atonga ba ponté député national atonga ba hôpitauté député national azamolobeli ya peuple l'interlocuteur musala na ye ko voter ba loi pour la faveur ya peuple wana soko yebi ke place yozali ke nzele zate na parlement au sengi motion ba interpeller les concernés à yewana botuni ba question peuple amoni ke moto to voter ka zo bundela biso ceux qui moto eko ko sabino ke o ceux qui ont voté nga o député azaboye ezalukuta ngai wabino Muchipanda na 2011 j'ai été candidat na kati ya Funa bana Funa bayebi et eux ils allaient qui na ndenge lekaki et cette fois-ci encore bo pesanga confiance bo pesanga confiance ngana okende ko bundela bino d'abord na mandat o elekaki na o sala ki d'abord nini yango nazolo bana il faut tout la rappel rétroviseur oyeli suko senga faveur ya population ba voter yo suffrage na bango mais est-ce que na mandat eleki o sala ki nini na mandat o eleki nous on nous a invalidé on nous a commis. Après quelques temps, il y avait plus de l'homme, il y a 34 députés, tout ça. Okay. Donc, on nous a évalué. Pas bisopo, parce que tricage quelqu'un, autant majorité. Donc, on n'a pas eu le temps de travailler, mais, natikala na base, nanga, nazala na bango à tout moment, na la tina na TV, tu vas filmer, il y a la TV. Non, j'en ai pas besoin. Na besoin, peuple n'est à juger que Mouto et tout ça. Oyo banda kenda kuna akima, alonga Funa, akoma na Gombe, akenda alimete, banen batikali, et na tango oyo, misusu baye.
tu éviter atanga wapi na funa bakunda mutoloni wapi abindika mbala moko boyeka abindika kaonga moko na funa mwana funa mo molobele ya funa to bana veiller na bango moko sikoyo na moko na moko otiaki otongaki pont kala wana ozalaki wapi po otonga pont oyika otonga pont sikoyo et pourquoi otongi yango olekisa na télévision quelle intention bana mboka ya funa nyonso na kosenga na bino to vote utile kolanda mbongo te kolanda polo te kolanda masanga te kolanda ba 2000 francs te eza wana baza kozoba bato vote utile pour la conscience na yo na koloba ke oyo yebi ke no mutoyo soki to vote ya ye abanika ka ngai bochaye na côté ngai na bile que je vous promets absolument rien je n'ai rien à vous promettre so na côté parlement eza pour na la té pour na nous appelle député ya oui noté pour balobi bazala ke belé ba ke to monité nga soki bo vote nga na kokende pour que na défendre ba loi oyo ko na faveur ya peuple congolais base wana ka to fa base kaka base to bundi la base wana na parlement pour que kolia ezala kitoko classe ya bana ezala kitoko ba santé ya bana ezala très bien l'autre to bundi la bino social wana ezala parce que tous un projet de société na biso oyo ezali ya mwana mboka Vital Kamerhe isangana oya Félix Tshisekedi yango nde to bunda pour que yango ekokisama na mandat oyo to ko zwa sikoyo. Est-ce que bon ça la tête ndenge to yemba sunzembo te ke to ko voter lisusu mais ko voter lisusu oui bina nganje mona mingi biso bazo bana bino oui oyo ka nzembo na kasi pona nini oui pona nini na ninga ngo trop oui pona nini trop voter sur pona nini tangu yo yaki ba pesi yo polo ba pesi 2000 francs on votait comme ko nyokwama okele pa muto voter beta porte abeko yamba yo pose ki polo na ye na 2000 francs na ye sikoyo kozwa eloko ya mutu te soko ozwa eloko ya mutu komi na devoir mo na mutu na yo nazwaki na voté kaka donc il va pas moi si par compassion té donc voter peut par compassion té voter n'est utile na députation nationale vous voter nga molobel na bino muchipanda singama tembele moi na funa ya solo na présidentielle vous voter Félix Tshisekedi et pour moi na ensemble trop bon mboka oyo ya Congo ya solo na lobby voilà bana Congo bisika nyonso bozwa mieza na poto ezala awa na Afrique ezala na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo nayebi ke bozala na biso avec beaucoup d'attention la campagne électorale en RDC avait déjà débuté voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir sur ce thème en ordre dispersé quelle chance pour l'opposition congolaise. Voilà, nous saluons l'évêque général Albert Kankenza Mwanambo qui nous suit. Nous saluons notre DG bienvenu Konga. Nous saluons Ade Nabiso donc Ben Loabeya. Notre Pesambote na batutu ba otala biso na niveau ya Canada. Tout le monde Saint Patrick Ponce. Nous Pesimbote na batu baza na Hollande. Boza Ebele, mère Nabiso Aboupia, tout le monde. Boza vraiment Ebele Namoni. Papi Moukalai, donc Papi Moukalai, Yvon, Namoni. Boza peut-être tellement Ebele batu bota la biso. Mais moi il y a un téléphone sous ce parce que le téléphone Nabiso est calé déjà. Malheureusement le téléphone est calé. Honorable, tant balobara. Bomonato, bomonate. Boyokato, boyokate. Tala bilo kwa boy. Artiste à réfléchir. Par rapport au yaba député to ponara déjà. Bavandi kuna ti mande sili. Kinshasa salité makambo mabele ki mingi banzela mabe nini ebele siko bino ngana okena okolobela peuple ngana kena okena okolobela peuple mais peuple ngo ini faka okomi kuna eloko liboso soki ba voter yo o changer ba numéro tu ya téléphone o zaki na ngonyoso changer okomi na ba numéro ya téléphone ya sika eloko mibale o changer résidence soko banayi kovanda na commune ya Makala obe na Ngaba olongo ko imbala mo na Lingwala oko imbala moko na Gombe et puis ozalaki na ba garde na portail te oche ba garde oko imbala moko na bato ya ba service ya sécurité wana olingi suso mona mutnaka to pangu na ote ezaka pena siko nini omoni yango na baki awa tout à l'heure que il faut voter utile ozomona ngala zomona on na télévision mutakokota akokota aleki o ngana mwana funa mais vanda balala wapi ozomona ce qui mutoye d'abord to bana po balobi bien que député ya funa okoza la député ya Gombete
oh ba photo na Funa tété on dit député à Funa dans 4 districts Changumo amba Lukunga na Funa postuler place aux alaki ce qu'on na Funa té tikaba na Funa baza du siège na bango pour défendre Funa na bango pe na Congo mobimba koya ko tia trouble na kati ya Funa té parce que tout le monde oh bien ce qui n'a pas peut-être dans la ngaple sur la base na neba ezabo na retirer tout n'a pas ni oui parce que on retire candidature na moni ba candidature mususu ya bande ko mususu na lobi ki députation donc e baby oh ozomona donc mutu ayika kokota mais voter est-il moto ya zo vanda na Funa pour que abongisa pe Funa na Congo mobimba musala ko sala yo pour profiter na yango ya mi balé na ko profiter pe pona lo baké siège nanga na siège na Bandalungwa na bala na Ntiri na siège na Kasavubu na Yongo na siège na Mwenza Selembao OK na Mwenza Selembao na siège mon place personnel voilà mes 3 sièges yango wana donc oyo tout alingi ko monanga soka leki wana akomona banderole nanga et akomona ba effigie nanga akuta nanga na bienvenue mais il na kosenga kaka na bana nyonso ya Funa la muka 529 OK boyosongi 529 ceux qui n'a pas recevoir bino na la parlement kaka bino boyeba ceux na beta maboko qui sont contre kaka bino bo juger ngai mais na cette fois-ci confiance na bino na 529 Muchipanda ce bo pesinga confiance na bino bana Funa en tout cas et vous allez kitoko pour le lancement de campagne na biso tu vas dire que c'est la leader bazonga dans bazoya pour ba retourner ngai belé na no badi campagne té comme ba continue qui base biso photo ka ba konzi bazoya mardi ce baye mardi mbalamoko paf to déclencher campagne abisso sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup donc honorable Muchipanda, c'était un plaisir chers amis de l'avoir dans cette émission Hop Réflexion to sepeli makasi mingi. Mais on peut se le basuka avant que au clore émission alelo. D'abord on a rappelé ba candidat candidat président de la République, candidat député nationaux, provinciaux. Vraiment, Optivier est là pour vous. Je vous rappelle que notre direction commerciale est en train de travailler pour vous. En fait, que espace ceux qui ont lingi photo l'émission est tellement suivie. Cette émission est tellement suivie, je pense que honorable ouais, qui t'en connaissait pas les. On a déjà une photo dans la Simawana. Danger. La mardi dans la espace wana. Mobimba. Talaga yo 529. 529. Il y a les kukumate. Il y a les kukumate. On a Funa solo. Donc to sengina ba candidat surtout oyo moni asepeli a rotia photo na pembeni awa obera mupanzi awa atati likolo. Donc to sepeli to rotia pena ni photo na yo na numéro na yo ya élection et ko sala bien makasi mingi. Donc nous tenons d'abord à remercier sincèrement donc honorable Muchipanda à répondre à l'invitation. Ceux qui ont pour mono ligno les cas émission awa c'est simple. Benga biso na ba numéro ezana nini wana okoleka pona bandeko ba yoka peyo. Honorable bandeko ba osenga numéro na biso eza possible na lobasuka. Oui, numéro de téléphone angezali 089 83 00 269 89 oui 089 ou 00 243 89 83 00 269 200 243 89 83 00 269. Na profité na pesi bana nyonso ya je suis bandal bambote belé bana ya Muchanga mbote belé village Christ-Roi mbote belé la fraternité quinoise bambote belé ba mutualité nyonso ya Funa na pesi no bambote belé kanda na bino molobeli na bino yewe liboso no monier 529. Voilà, merci Fatou Moudiassa, merci à toi parce que tu as fait un travail vraiment remarquable. Donc merci à Konde, Jean Badou, merci à l'évêque général Albert Kankenza Monambo, merci à Edi Moussoussou, David Nguye, Ziko Mayamba, l'incontournable, merci à Cathy, merci donc le Longo, merci à DT Chims, Babé.